Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili, tosala lisusu nini bandeko? Mokili, pourquoi toza bongo mokili? Pourquoi toza boye bandeko na ngai? Pourquoi mokili komi kosala batu bongo la famille? Pourquoi mokili bongo? Pourquoi mokili bongo? Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino yemoko Belvi Kandi la patrona. De l'autre côté na memeli bino pe pasteur de la foi, bomoni pe mulangi kandenge ezalaka mulangi ya poison bandeko makambo somba. Avant tout kota na mwa makambo na biso ekozala bien na nous na sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda makambo mususu ezalaka bien to beta masolo koto mususu toza na biso ya kovanda kitoko. Ezala bien te to beta masolo ba mususu kote mususu ekendaki ezongaki emataki ekitaki biso tolingaka soki tozobeta masolo bozwi bakiti bovandi botia mwa mai na bino pembeni, mwa jus na bino pembeni, mwa sucre pe ezangaka te botia pembeni. Kote mosusu bozo melaka, kote mosusu bozo landaka ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système moko ya bien makasi. Bandeko nanga na pesi nanu bambote na famille Libota mobimba. Tout le monde est famille Libota. Tout le monde, je dis bien tout le monde est famille Libota, donc ezalaka bongo. Famille Libota toujours, famille Libota encore et encore na système moko ya bien makasi. Na pesi bambote na ye moko Linda Bukulu mwasi nzambe, mwasi kitoko wapi, mwasi moko ya forme, mwasi moko ya taille, mwasi moko botende likambo. Na pesi bambote na nga na ye moko Madame Kiyong depuis quelque part. Et pourquoi pas Yemoko Julia Mananga, Louisa Niclette depuis quelque part. Na pesi yo bambote na système moko kaka ya tokos, encore tokos makasi. Bandeko nanga toye lisusu na makambo ya Yemoko Belvi Kandi la patrona mwasi nzambe. Balobi maboko pamba, maboko pembe plutôt motema pembe. Makambo na ye nyonso surtout ezalaka pembe, mwasi moko akabaka sa kota la simate. Mwasi moko nzambe, mwasi moko ya motema malamu pas possible. Yango lelo toye. Bandeko, no mituna. Pourquoi batu bazo combattre Belvi na niveau oyo? Pourquoi bandeko nanga batu ebele bakomi kosale la Belvi Kandi ba émission pas possible pona kofinga ye, pona kolobela ye mabe? Bandeko nanga tozala na mwa bolingo penza. Lelo oyo ebele ya bandeko na biso bakomi kosala grâce à Belvi tolobango ngana lobaka na ngai batu ebele eza na batu ebele kala babando sala na bango te misala ezalaki te, mais lelo
toye komona chaîne ya Bellevue TV ezotambola ezokendeka liboso ebele ya batu lelo bakomi kotourne kuna mwa misala mwa mbongo ekomi kokota tomoni batu mosusu kutu na kochange baye kochange batu ya bongo neti ba Bellevue baza batu oyo keno tokoki koya lelo tokomi kobetela bango maboko tobeteli bango penza maboko. Mais pourquoi na communauté na biso batu neti ba Bellevue bongo mona batu bazoya kosasa nde kosasa batu bazoya kofinga nde kofinga mutu nyonso tout soki ake pembe na Bellevue bomona ka batu bakomi ko inaye batu bakomi kolobela ye mabe batu bakomi kofinga je ne sais pas pourquoi ezo sala pasi Bellevue o bomona toloba nanu eski bosi bomona ye na ba émission aye kofinga batu tout na ba émission aye koloba mabe po na baninga mosusu rien. Soki tolandi ata ba émission na ye ba interview na ye ya kala ba télé réalité na ye ya kala ta soki ba tuni ye ya kala kutu ya ba 2000 soki 2012 2013 soki ba tuni ye ata pona likambo ya mutu Bellevue kandi abane na ye ko répondre bien kaka omona jamais aya kolobela mutu mabe. Bellevue ata avant lelo to benga ye la patrona avant batu ba bando benga ye to bando benga ye lelo la patrona tango azalaki la patrona te toyoka ke non Bellevue aye yango ba video ebimi yango ki songi na poisa te toyoka yango te la famille toyoka ata muke te. Communauté na biso ekomi nini? Pourquoi batu respect ezalaka lisusu te na communauté na biso? Pourquoi bolingo ezalaka lisusu te na communauté na biso bandeko na ngai? Lelo soki na tie photo ya pasteur de la foi, c'est parce que na tie yango ba makambo bimaki pasteur de la foi abengisaki ba comédien nyonso bakendaki kuna kendaki kote ya bango. Et après pasteur de la foi asokolaki maboko alobinga makambo ya théâtre na okota lisusu te bo bando benga anga te bino mibale alobaki yango à haute voix. Et du coup toye komona pasteur ya sika oyo azo jouer mingi na Bellevue TV tango akotaki ka epa ya Bellevue esalaki ba problème butu na ba réseaux sociaux ebele ya batu bayaki koloba pona pasteur de la foi. Bandeko eza nini botika pe Bellevue kimia s'il vous plaît tomuguti komona wa ba papa Gingombe na papa Serge le pasteur patron à qui nous saluons en passant basalaki ka nzembo moko baoyembela Bellevue vu que Bellevue pe azalaki kuna esala mbutu na réseaux sociaux bayaki koloba mabe kofinga lelo bakomi kofinga papa Gingombe tantine Gi wana nyonso tu eza nini yango balobaka ki mutema mabe bandeko totika ba star na biso kimia eza bien te babilo mosusu yango eyaka penza ko déconcentrer pe batu omoni mutu penza azalaki na posa ya kosala musala na ye tellement que ba pression ekomi ebele ba finga ekomi ebele yango esalaka ke mutu ole azala focaliser mutu akomi ko perdre ko se focaliser. Pourquoi? Parce que ma finga eleki na niveau moko pas possible. Bandeko nanga totika biloko ya bongo. Totika biloko ya bongo, totika Bellevue kandi kimia. Bellevue kandi aza mwasi moko kutu alobaka na ete. Bellevue kandi aza mwasi moko na koki kolobaki alobaka na yete, alobaka te. Tolobango ka bongo alobaka na yete. Bellevue kandi azwa kutu na ba comédien mosusu lelo oyo bakendaki ata kosala kokotanga te. Azui bango ye moko ya former bango tout ça pourquoi? Parce que amoni keno kati na bango mwa eloko eza atwa bongo to mona na mindele yango ngana pesa exemple kana mindele batu bosuba ko ya koloba keno biso toza batu mwindu soki lingo pesa exemple pesa na biso batu mwindu te mais makamu susu foto ko tsape mindele tokola
mentalité na biso manière na biso pe échanger kande balobaka bongo échanger mais échanger te mais échanger échanger bandeko na ngai mondele soki amoni ke mutu azosala eloko moko kitoko surtout aye kofongola biloko ekosala ke bato mosusu basalaka mondele mutu abongo akozwa ye na maboko mibale akohonore ye parce que asali ke no communauté bato bakomi kosala mais na communauté na biso ce n'est pas le cas soki mutu asali bolamo asali mabe donc c'est comme si bato basepelaka lisusu te bolamu mabe basepelaka nango te baza kaka nyonso sala ezaka mabe totika biloko ya bongo Bellevue oboya kofingaka chaque jour Bellevue oboyaka kolebela chaque jour bandeko na ngai au plus grand jamais Bellevue akoya ko répondre bino te bozo mikotisa na masumu ya pamba bomikotisa penza na masumu ya pamba penza bandeko na ngai botika Bellevue kandi botika ye penza ba film nga na loba nanga kutu chaque jour ke ba film na mingi eza ba film moko ezalaka nango inspiré par le Saint-Esprit parce que eza ba film moko soki a composé film wana tango koleka na ba télévision eza ba film moko eyaka penza kolamusa mwa batu na se ya pongi eza ba film moko ya kopesa mwa éducation na ba bandako mosusu na ba mabala mosusu. Alors totika biloko ya bongo ce n'est pas bien. Totika Bellevue kandi kimia, totika pasteur de la foi kimia, totika penza ba comédien na biso kimia ba salela biso musala. Bino ba mama mikolo aussi okola kola na yo botika bana mike kimia. Kande na lobaki l'autre fois. Eza na ba mama mosusu bandeko na ngai, je ne sais pas. Eza nini, ezalaka nini o penza ezwaka bango. Eza neti mukusa na nzoto. Mandeko nanga botika biloko ya bongo. Na boy nanga ko mentionner ba kombo. Na boy penza ko mentionner ba kombo mais botika Bellevue kandi kimia yango na sengi kana bino. Toza na posa ya Bellevue kandi. Toza na besoin ya musala na ye ekende liboso comme d'habitude kandenge kendaka. Toboyi. C'est comme si côté na bino nyonso Bellevue kandi azo salaka izaka mabe. Akende boye mabe, azonga boye mabe, asala boye mabe, nyonso tu ezaka mabe, je ne sais pas pourquoi. Botika pe Bellevue kandi kimia. Aza pe besoin na paix du cœur. Aza vraiment besoin na paix du cœur. Aza besoin na batu o bakoya pe pembe ba beteli pe maboko ba pe ba encourager. Aza besoin teke na batu ba ya ba loba biloba loba ba ya kofinga ba ya kosala bisala sala eza bien te. Na sengi bino penza na kombo nzambe bandeko na ngai. Botika Bellevue kandi kimia, botika ye penza kimia na motema moko bandeko na ngai na osenga bino. Ce n'est pas bien. Ye pe aza na makila, aza pe na mai na nzoto. Aza na ngo penza ya ebele kutu. C'est pas dire kayo kaka o bofinga ka eti ayo kaka. Bien ki azalaka calme mais esalaka ye pasi na motema. Motema esalaka pasi, osala pasi bandeko. Kandenge biso nyonso tozalaka soki omoni ke mututela bandeko kotonga yo, mututela bandeko finga yo, ndenge esalaka pasi, yango pe ye pe esalaka ye pasi. Esalaka ye pasi pas possible. Alors bandeko nanga totika biloko ya bongo. Mosusu penza boye pe bobeteli ye maboko ozala bien. Mosusu penzo ye penzo lobi ke non. Nazalaka ata fani ya Bellevue kandi te mena eka kobetele ye maboko ekozala bien makasi kake no nyonso kaka oye ofingi nyonso kaka oye ofingi nyonso kaka ekendaki emataki ezongaki ekitaki te eza bien te bandeko nanga eza bien te totika babiloko ya bongo ezosunga te surtout na communauté na biso eza vraiment bien te bandeko nanga botika Bellevue kandi kimia. Aza besoin azala concentré surtout na musala na ye. Aza na posa ya batu o bakoya ko soutenir ye. Aza besoin na batu teke no boye ka bo fingi, boye ka bo lobi boye, boye ka bo sali boye, boye ka ekenda ki emataki te.
communauté na biso totika biloko ya bongo. Na senga na bino penza na kombo ya Nzambe botika biloko ya bongo communauté na biso ezo sungata mukete. O sungate botika Belle-Vie Kandi Kimia. Bablo mosusu c'est bien bakande to yaka to lobi. Il y a de ces personnes qui ont changé, mais il y a aussi d'autres personnes. Maman, attends ce que lobi ndenge nini, bako changer na bangote. Bako ya après quelques jours bako mbi le susu ko finga Belle-Vie Kandi. Botika Belle-Vie Kandi Kimia, s'il vous plaît. S'il vous plaît botika e Kimia, Kimia penza makasi. Kimia penza makasi. Mutuna lo bakango chaque jour. Ba makambo a voyage Belle-Vie Kandi azana ba mbongo. Soki lelo to lobi alobi ke na voyage, ako voyage azana mbongo na ye. Ako voyage penza kepe poto azongi. Soki alobi ke non na osala ka 2 jours a pamba kepe, 2 jours a pamba zongi. Mais mutuna zaka na ba calcul na ye, mutuna mutu pe azalaka na ba plan na ye. Donc ba plan ya oyo to tie yango koto yo pete. Makambo nyonso bakenda nango ka malembe na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko na ngai yango ya muke kaka na lingaki na partager na bino. En tout cas bo panza sango oyo toza na posa ya Belle-Vie Kandi to boy ba tension moko boye ezangi mutu na makolo te to boy na biso. Bo sale la biso partage la vidéo oyo botie la biso ba j'aime ba commentaire na bino. O nyonso boza na posa koloba pona ye moko la patron na Belle-Vie Kandi ya ba Belle-Vie mwasi moko Nzambe mwasi moko kitoko wapi ba commentaire na bino e ko sala vraiment oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. En tout cas la famille tokomi na biso na suka ya basuka nyonso vraiment. Bye bye la famille. En tout cas, à la prochaine. Je vous aime bien. J'ai pris pour vous. Je vous admire aussi beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine.